Bandeko, mbote na bino banso. Je crois que na prometaki bino après vidéo oyo ya mama oyo bazobundisa na ba démon o mama na ya sambila na bima na bai na bino na kotiela bino vidéo moko naza koloba concernant liwa ya ser ya bima, liwa ya mama ya bima, liwa ya mawa, liwa ya pasi. Eske eza faute ya mama wana to eza faute basali na nzambe ya bima? Bola ndanga na bokebi nyonso. Mais avant ya kobanda koloba na lingi na loba na ndeko moko kombo na ye. Ndeko moko kombo na ye, je crois Filote Lumbwena Dio. Ndeko wana alandaka banseignement nanga na sepeli, merci beaucoup. Continue kolandango et ko apprendre yo ebele parce que na yebi kama mukeli loba. Mais loko na moni ya pasi awa opesi exemple ya Jean na île ya Patmos ke babumaki ye batubulaki lisu ndenge mwana pezo pesa azosala mama oyo auti koleka tango mosusu nzambe akoki komemela ye pe ndenge wana po alukelongi na ye to ayeba liloba na ye. Obosani kendeko Jean na Patmos pasi ya monaki, c'était à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ. Yami bale olobi echar de apôtre Paul. Ndeko fo tanga Bible bien vraiment limbisa. Apôtre Paul alobi bien pour que je ne sois enflé d'orgueil à cause de cela, de ces révélations. Batiaganga echarde pona nazana orgueil. A monaka biloko ya monaka si batika kiye boye alinga ozana orgueil alinga koloba peut-être makamususu. Ndeko nanga prochainement wana ya il Patmos ezana Apocalypse 1:9 oyo apôtre Paul ezana faisana 1 Corinthiens 12 7 à 8 soit 1 Corinthiens 12 7 à 8 parce que makaniseke déjà na biloko mususu na bongisi. Mais so tena Corinthiens 12 7 à 8 entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, je crois que 2 Corinthiens au monde na bazo lobleon kuna. Ndeko sozo landanga olingi vraiment ocha commentaire ou apporter quelques éclaircissements, il serait souhaitable ocha ka verset biblique. Ponga ta unazo loba na loba ba verset, il faut que le verset parle. Bayiba musala nzambe nde mwana. Mais sozo loba ka batu ba mona ga oza mutu mona toujours distraire batu. Oye au distraire batu aprokeité. Tia verset biblique. Et puis exemple oyo zo ezala conforme na mateya. Nzambe akoko détruire partie ya moi cité oza sacré oyo nzambe sala ngo po ebota bana. Akoko no chambi loko ya ba démon na kati nzoto ya mama wana te pour a changer. Tu n'as pas compris le message. Alors que cette dame-là, elle s'est déclarée être diaconesse. C'est-à-dire, elle est Nzambe. Donc, correction, on a bomi on a supprimé mais, ou bien, il faut beaucoup de réflexion. Donc, exemple, aujourd'hui, à Jean, n'apôtre Paul, ça n'a rien à voir avec maman Oyo. Cette dame souffre d'une maladie démoniaque. Alobi yemo ninga zomona. Et puis Nzambe akoko kende na kuna te asala mabe kuna po aluka ayebelongi na ye. Par exemple ande mwana soki vraiment za mosala na Nzambe et que pesa ba na Nzambe. Par exemple ande mwana tu es entré dans son sein les enfants de Dieu. Merci beaucoup ningo landanga vraiment continuer landanga au changer. Mbala sima soko niko porter comme précision tia verset biblique. Alors bandeko Eza mawa. Nayambaki, nakolo bate sœur en Christ, nakolo bakaka maman en Christ. Bon, sœur en Christ, il n'y a pas de problème. Maman on a fait en France, enfin en Europe. Nakolo bakomo na été. Potina suka
alinga kite muto ayeba malade azopela. Donc même bateau ba monaka yeba yebite so akufi nini, akufi na nini. Donc c'est impossible na ba kombo na ye atiki bana azala ndekone na Belgique. Azaki pe na ndekone mususu awa na France. Ndeko wana autaka na auta akendaka Bandundu. Akomi kuna likambo moko ya mabe salama kuna. Alors, tangu likambo wana mabe salama kuna kolo eloko. Alobi oyo azwi eloko na ngai. Soka kondimati akokufa. Alors, ndeko mwasi avani kwa mikolo abano na pasi. Tango abano na pasi, abi tikala kimi na l'église. Ake na église ya bima. Na Bandundu. Tango ake na église ya bima, akomi kuna balekisi na contrôle. Balekisi bayebisi ya bibo makambo nyonso zo la famille na yo. On a cité le nom de Noko, Tata Mwasi Ndenga Ezalaka. Après, qu'est-ce qui s'est passé à Monique Nofara Kinshasa? À Kinshasa, à une église à Bima ou Munene. À côté de la bassine d'Anzambe. Elle se regarde au Bela, dans zone na pas, dans zone Bandoki, dans zone na Boy, dans zone na Boy. Ah! Même si papa nae, même si Bandeko Mususu va papa de Tata Mwasi. A solo nan dekona ya mwasa kana Belgique. Dekona ya mwasa ribo ça va. Siko zapi, abi ono siko la zanja na Matadi. Akuma na Matadi balekisi na contrôle. Ba contrôle e komisato. Et suki wana te ake na Angola. Akomi na Angola, akutela pe basala nzambe yebisa ko en tout cas na souffrir na mona pasi, ba pasi peut-être bakasi. Balekisi na contrôle, ba bondeli pona ye. Ba incriminer ba parents, o ba botaye, ba tata mwasi tout ça, ba bandoki, ba sala mabe tout ça. Ndeko na ye à Belgique. A bengisi ye na poto. Albi yaka awa peut-être ba traitement ko la makasi ko la sauver. Comme en Belgique, afin de comment Mickey a eu mon candidat. Atiki Belgique, à quel endroit comme moi quand en France, à quoi faire d'abuna. Tant que faire d'abuna, à quelle consultation. L'examen est pesé à maladie. Le coup la boîte munda, mundela yebiga okufa, a pesé mukanda. A pesé mukanda pour yebiga a okufa. Bandeko, to sakanaka na banzoto ya bandimité. Tango za musala nzambe yeba ke vie ya mwasi na vie ya mobali eza ndenge moko te. C'est pour cela basi bako tanda mulongo na fer. Vie ya mwasi na ya mobali ekokani te. Omona mwana moko mwasi ya muke. Tango tozalaki oko memena inter. Yo kanisa ke yo za mutaliboso mimiye. Lemso za 7e 10e. Yo zo kanisa ke yo mtozo moni se ba place wana. Asa mona ngokala. Donc, vie à moi, c'est ça, mon ambarité. Et puis, mon moi, c'est Marsami na Lukuta. Bino, bozo kote ba mateya, oyo ekoki ko sepelisa basi, yangwana basi bazo changer te. Il faut kote ya mateya conformément à la parole de Dieu pour changer bango. Nga za na ministère nanga awa, basi yo bazali awa, ba ebine nga za strict. Nga iso na yoki o mwasi atika la chambre ya mbali na ye akina chambre ya basi
Yabana, na bengani. Je suis comme ça. Baïbinga. Nabi, maman, soko changer te, okoluka musala nzai mususu. Je suis clair, hein? Oh, moi, je suis à des zones, on a été en bas, madame, soko to continuer, okoluka musala nzai mususu. Ici, c'est pas comme ça. Awa, moutoua na loba, po moutoua changer. Mais exactement, po yo, oya ko l'examen qui toko na yo, to yo zanani. Non. J'ai ce droit. Un pasteur a le droit de chasser un croyant en église qui n'est pas mususu. Faut autant que la Bible bien. Comment moi si aïe à ceux qui ne peuvent pas passer là, ça parce que bella bon mon que ça ne va pas. Bon quel est le contrôle est dans la Bible et à ce continuer on n'a pas si. Et ce qui est grave, contrôle wana balobelaka bandoki. Mutu aza ko bela aza ko souffrance, yo so parler li ka bandoki. Na lobby supona na ndeko na lobby awa kombo na ye filote soki filote lo mbwena dio o lobby asala ba commentaire wana ndeko o ya lobby boy. Abi d'ailleurs église abima na yebi o nazoloba église abima etondra bandoki. Ndeko na ngai elo ngolo bana yo langage wana ekobima na mnoko mwana nzambe te. Église nyonso ya mukili bandoki bali. Église nyonso bandoki bali. Famille nyonso bandoki bali. Même ngana ministère na ngai. Bandoki bali pe bakimaka. Tango ba mona mate chauffeur pe bakimaka. Ba musu mona ba ayebo cha koloba na media. Ayebike akimaki. Bible les hommes de que il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en chrétien dans des églises. Donc koloba ke bimaka mutana ba ndoki kuna eza langage moko ya mutu ya Bible te. Na famille na yo kutu ba ndoki bali. Bon yo ba na église. Mais l'église faut pas qu'il ne peut pas attaquer. Partout où Dieu est en œuvre, Satan vient, il sème la mauvaise graine. Donc, si vous voyez la Bible au sepela, il y a un diminanga va sepela makasi, va brebis à Jésus-Christ va sepela makasi pour balanda mateya et pas nanga fotanga Bible et pas nanga fotanga Bible faut prier. Na kotuno so yebi ko sambela. Po ebele ba yaka, nga pa yebi ko sambela, okuno kuta lobe otinda moto. Ah bon on ba ngo yebi ko sambela. Alors bandeko contrôle sur le contrôle et le kamalonga et salamité. Alors ndeko moko ya bima alobina ye soki parmi bandeko na bita benga na France pasteur moko azakuna ateya ka mateya ya solo o balola no mateya pa na ye. Alors ndeko na benga mama benga tango bengai abio papa ngaza malade na bine oza malade siko lingini o na bondela o bondela ponanga na bondela pona yo malade umeli o malade umeli banda Kinshasa. D'accord, OK. Toko solola lobby benga lobby to solola lobby bengai Quand on a na bina maman na Bible, zo Bible na yo na stilo na feuille, on entend ba verset biblique. Na Bible to tanga na Actes des Apôtres 28, les deux derniers versets ya suka, c'est-à-dire 30 à 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêcha le royaume de Dieu et enseigna ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Nabi mama fongola motema na yo. Awa mwasa na kawate. Oyoki Paul ndenga balobi kuna, il prêchait la parole, il recevait en toute liberté sans obstacle. 2 ans azaki na mwasite. Makamanza mwetaka mwasite. Jésus-Christ alingaki te mosali nzambe na ye, mosali na ye nzambe za na mwasi.
Mais yo ko prêcher bana ndenge nini. Oko banda ko suivi et kozala ndenge ni tango yo zala mwasi eza obstacle. Et ça pratiquement possible. Yango no somona basi baso kima ko loba makambo na yango po bayebi ki mibali wana bazana basi baloba makambo na ba basi na bango. Na bi mama yo ebinga ote voilà. Ngape na yebi ote mwasi pesa wate. Donc ekosuka ngana yo. Ah mwasi ate mwasi pa kutaka wate. Alors tu bandi osona mama. Na bi mama na osalo kirdam. Na expliquer kirdam ezani. Na bi c'est kirdam eza contrôle te. Contrôle c'est la sorcellerie. Kirdam eza diagnostic. Na expliquer mama. O monta okene kida hôpital. O mona baloba na yo oza allergique na kisi boye. Est-ce que so bela boye? Pourquoi docteur azo tuna yo yango? Azo tuna yo po aza koluka ayeba maladi nini oza na yango. Et ngai tango nazo soigner yo, tango yepa na nga, je suis maintenant un docteur spirituel. Na tuna yo mama. Soki na pose question oyebi yango. Répondre. Mais soko yebi keza na ndengo wana te ko seplisanga te, lobaki na yebi na ngote. Na tuna yo question mama, okenda epa ya nganga, pa ya banganga. Parce que siko nazo luka porte d'entrée. Pour na yebi ke ndenge yo souffrir wana, il y a une porte qui est largement ouverte. Alors, Ephésiens 4:6. 4:6 ou 4:27. Oh là là. Ephésiens 4. Vous excusez-moi. Naza déjà dans makambo awa. Bato yo bamona ki oye lika ilu pa mwasi wana na tiaki Ephésiens. Na tiaki Ephésiens 4:27 je crois. Voilà. Alors, na maman soko fongoli porte bako frapper yo. Bible le Bible na Ephésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, le combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits méchants qui sont invisibles. Combat na bisangwana. C'est pour cela que Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles pour s'engager dans ce combat qui est éternel et invisible. C'est clair. Alors, je fais comprendre à la dame que ma soeur, il faut comprendre que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez automatiquement dans un combat spirituel contre Satan et le monde. Automatique, comment est-ce automatique? Et combat on est si raté. Bah quand on délivre yo, Satan on a que vous délivrer té. On va nous subir l'oppression. Alors maman m'a tout dévoilé. Maman m'a tout dévoilé et ça n'a pas passé. Bon ben maman lobby mutua loba ki na ye, alobi na ye non. Landa mateya. Maman ta on dit mateya nanga ako kutala mateya nete ba confession de péché. Ah maman na sepela bi papa biso zo côté la bima. Maman na sepela on a benga. Mes chers frères et sœurs, les livres de psaumes et les livres de prières du peuple juif puis du peuple chrétien n'ont pas les paroles de Dieu aux hommes. Psaume et la parole de Dieu aux hommes et ça va prière il y a peuple juif et dans les chrétiens aussi. Chaque psaume confie au Seigneur une expérience de vie. Alors, Ezamawa, tango, Bible zolobake, toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. Toute délivrance commence par la confession des péchés selon 1 Jean 1:9. Point. Mais c'est quoi ça? Bima est secte. Naïbi kabo silika, mais bima est secte. Nako chama te ya secte. Secte yali toute église qui prêche ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Une secte est une église qui prêche ce qui n'est pas conforme
à la parole de Dieu. C'est pour cela dans Galates 1:9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Contrôle déjà et ça na nouvelle alliance. Il n'y a pas besoin de voter. Parce que le contrôle est au cabo de ma famille. Donc, l'église à Bima, et une église à Olangi, qui prêchait, qui ensorcelait les enfants de Dieu. Je suis clair, ngana kenege boyete. Baso pesa yo, psaume belé Esaïe David. J'ai posé la question à cette dame, maman, yo boma batote. Ah, oboma mutute, mais pourquoi on va prier à David, tant yo, on a un problème, oh yo, on a une solution. David a zaki nani. N'a pas un verset biblique. Dans 2 Samuel 4:12, David a ordonné la tuerie. Ah ouais, David a ordonné pas mon abattu. Dans 2 Samuel 5:13, David prit encore des concubines et des femmes. Le cola, qu'on sent l'amour entre deux personnes, et ça n'a pas péché. David, Ponaye, Bassi, et ça qui est le conseil. D'ailleurs, vous savez même qu'il a commandité la mort d'un certain monsieur Uri, le mari de Barsheba, pour mailler, pour y avoir moi si, à l'égard du temps. Voilà le travail de David. Alors, dans 2 Samuel 6:23, Milka ni point d'enfant, fille de Saoul. Azaki na moi si, moi si on a compris Milka ti akufa abotate. Déjà Milka azaki moi na Saoul. Saoul a na vie moko, il y a des ordres éthiques que nous mona bato yo batala ba voyance. Alors Nzambe alingaki te Milka abota sinon ta otika ba mauvaise descendance. 2 Samuel 13:37. David plairait tous les jours son fils. 2 Samuel 1:15-16. David donne l'ordre de les tuer. Nazo pe sabino babiloko oyo beaucoup ko vérifier. Alors maman yo boma no batute. Mais pourquoi ça va prier à David? Babso mais ça ko lela à David. Yo ça pourquoi? Yo prier no ba nzambe, Bible no miso prier c'est demander. Tu peux prier et ensuite accompagner des supplications parce que la supplication c'est pas une prière. C'est pas possible. Psaume même quand psaume batu basala ngo récitation. Na mona maman mso aya kutala ya bima ndenga za ko prier mais ngabi mais madame oko bikate. To kana même moi no, to kana même moi no. Matthieu 28, ça y est, vas-y. Maintenant, sur 23 à la fois encore, on reprend, on va voir. Tu connais sur 23? Ça y est, vas-y, on va voir. L'Éternel est mon berger, je ne mourrai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Car au lac de ton bateau me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ôtes la tête de ma coupe de paix. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, bandeko na banzi mwana oyo wa parana ye, basamela na bima. Ndenge mwasa moko ya kawa, ba prier ya psaume ndenge zo bilango na bima. Maman, moko bikate? Mais obikate. Confesser ba péché, yo demander na Nzambe abenga na banguma na yo. Bible le so prier c'est demander. Point. Demander pour recevoir. Mais yo so sala ba prière mutu moko aboma batu ebele, azo basi abatu. Siko ye aza ko lela ndenge na ye et pas Nzambe. Siko yo suis makambo psaume, on mena comme ça mo prière na yo. Oh mais ça c'est pas possible ça. Alors bandeko
Mama wana na sisi musala. Tant na sisi musala. Mokomso na osa la prière boye. Maman nabi, ah papa, merci beaucoup, mais nazoti no 800 €. Nabi non, pour le stati na en 200. 800 € tika na metina ganda 200. Après na ko mona osa la prière pour la maman na, la prière ngo nazo na ngozo kapetate. Na bengi maman ngabi mama, est-ce que yo bomini nga makambote nazo sala la prière mais nazo mona la prière on dirait zo le kate. Maman lobi nga oui papa na bombaki. O bombaki nini? Oh non, parce que Kalate nazo kufa. Oh, Kalate so kufa ni bani. Abi non, naza na cancer ya utérus, na cancer ya bassin. Mais ya bassin ezo kende bien de balobi, mais ba ibisina ke ya utérus et c'est epanzani partout. Alors, batini nga pa professeur alobi nanga, naza na 15% na ko bika. Mais 85% fona kufa. Alors, ya on a tuni, na ina tuna yo soki na ko kufa, na ko kufa nga na mboka. Na ebise mama, question posée ngeza malamu mingi, mais eza la ressort na ngai te mtoko lo bana yo opona place ko kufa. Ngai no na ko lo bana yo, toki na prière tina suka. Alors oui, bon, ça va. Mais naza mutute on azoyebisa makambo nazoyebisa kani pa na yo. Abi bon naza rendez-vous et opération eza date boye eza dans 3 jours. Soko mona bengi susute iba ke na kufi. Na bine bon yebisa ba docteur wana opesa ba numéro nanga. A bengi docteur yebisa mi naza pasteur azo suivre na France. Na pesa numéro na ye peut-être ça peut m'arriver quelque chose bo benga ye. Ba jamais opesa son numéro ya mutu aza awa. Ngabine bo siko kuna opesa numéro nani abina ngate na opesa numéro mutute. Ah mais ça là tout ga bon ma sœur so ba ngite pesa même numéro nga peut-être est-ce que tout na ba si moi je peux me déplacer à tout niveau na non non ça ne vaut même pas la peine. Alors banda jour wana c'est fini ndeko ay go tika biso. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut qu'il y a un pasteur à Bima ou bien c'est là qu'il faut qu'il y a maman? Bande Konanga, je ne vous condamne pas en tant que des collègues pasteurs, mais vous avez l'habitude, ceux qui montent au Bela, sur la naïe. Surtout Bassi, Bassi, mais vous avez un belé. Tant que vous avez moi, c'est qui toko, ou tellement que vous avez ah! Via moi si n'a pas de qualité. Via moi si n'a pas de qualité. Ouf. Alors bandeko, na lobaka nikamoko boye kala pona bima. Nikamoko na lobila ka mona mwasi auto kufa na mususu wana. Alors ndeko moko abeyanga ya bima, numéro na ina zo pesa bino 0766 08 67 71. 07 66 08 67 71. Abenga le 25 avril. Faut la 2019. Faut la 2019. Entre 2018 et 2019. Voilà. Bon, peut-être début 2020. Non, 2019. Parce que ndeko banda kufi na ba ese ba papier 200. Alors ndeko na lo ba na ma be. Oh, yebite ke ba nini ba psoma délivrance ezali. Alors, on a qui a élevé le côté de la vie. Babsom y a délivrance. Bible les autres balikamusu, yazo balikamusu, babsom a délivrance. Babsom on a passé après la délivrance. Tant que la délivrance est sili, so on le bano ango, on le bilango, mais ne pas il faut me mailler na kirdam, na confession selon 1 Jean 1:9. Après, au même la deuxième étape, il y a réconciliation et restitution. Maman, oh, il y a un problème de restitution. Ce qui est restitution, il y a des moments où il mais malheureusement, la plupart des pasteurs à Bima, ça la cours biblique n'est pas bisoté. Les pasteurs à Bima, tout le monde est bango. Bon, dengue ba koko na biso ba tanga Bible, ba ba tanga Bible, ba l'exemple ba tunde ngwana. Je connais un petit diacre. Ya Bima ba comme ça est pasteur na ba condition moko vraiment na ko le baptême mes amis mingi. Bon bande ko nga ba pasteur na pesi numéro a petit yo avec un frère, na frère te, na pasteur. Abi oza frère. Oh. Au monde bino va pasteur à Bima. Donc
frère Fabenga yo pasteur frère. Yo pasteur oza frère te. Faut que Matéa. Yo moto benga frère, mais ya ko benga frère te. Ah nzambe nanga Matéa fait kola na bima. Alors bandeko. Voilà nazana mamu so ya kiawa. N'a pas un exemple. J'ai délivré une dame. Mais délivré c'est aussi bâti. On t'a pas pour la bima. Nga so ba to bien ba to para bino. Alors na bengi nga maman za bona za msala. Ozana mutu wana wana za ngamoko boyoka nga. Est-ce que ozana mobali amenisa ba mai na ye? Abina ye wi baza boni o mibale. Nani omona mingi na butu? Apesinga kumpesa nkomona ya pesinga komona ye. Alors sona tika kende ngwana. Na bondi lipo na ye. Ayibiso mobali wana benganga. Mais moi ça comment bien moi ça ki ba marine mi bazo sila te pona nini pona cause mobali wana aina misama abe ya kendaki na ye. Alors faut que sona mwana nzambe faut la kisaye mais bino bo tonda na basi bo ya l'église na basi tala libumole kwa ngasubi na nini ah yoko kwa mosi nzambe akoki mosi te Adam akoki mosi te yoko kwa mosi Yamana bozalaka soko ozwika ya mwasi ya mwasi ozosala makambo na ye aleko yebisa opa ya mwasi parce que mwasi ko kayete soki mwasi oboyi soko oboyi ale yona mwasi nda ko sanva pa mais ngana zali awa natanga makambo nzambe lebiso ti 4 heures mwasi mota lo banaka tika otanga bible soki na bimi na kiki lepad mwasi moko ta benga nga osani kuna pourquoi ngaza makambo nzambe okuta pasteur azana mwasi 6 enfants 4 enfants. Donc, yo passé moussa na okubota wabana. Oza muli moussa tu ndengeni. Obala moi si mo bona famille na mi bembele nyonso, mais oza moussa nzambe ndengeni. C'est pour ça que les gens souffrent. Alors bande ko ngai vraiment na tiki bino, nzambe apambola bino Bob ba minutes pas dans compter. Sinon te tu vas continuer na biso mais vraiment les minutes sont comptées. Merci beaucoup. Au revoir. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion, Ndeko Akufaki et Cécilia et Mawamingi.